Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami merci na confiance oyo bopesaka na magazine oyo epai wapi tozo sungana na kati ya communauté na magazine oyo epai wapi bandeko bapesaka ba histoire vraie ya vie na bango toyaka nango awa to beti to expliquer bino na sima ba papa ya bwania ba yaya ya bwania ba mama ya bwania bapesaka toli pona kosunga bongo communauté na biso ya bata mangala dans le monde entier. Actuellement, comme la communauté va te mangar la tête, surtout, baso kolanda biso, mettre le bar chaque fois et si quand de quoi koyo au koyate. Yamboto banda, toi il présenter bon livre oyo, moni, yamona mboka Teddy Fitou, notre FCIT, livre Sika, Teddy Fitou oboyebi akomaki livre Congo et Grégor du monde. Donc pas expliquer qui que Jardin d'Eden obolukaka. Et ça rappelle bien à Congo. Il a démontré le livre là, Congo et Congo du monde. C'est un livre suite awa. Donc celui qui a livre oyo benga biso to ça veut dire puis bah écoutez un livre comme l'Afrique du Sud Congo. Teddy Fit aux congolais résidant en Belgique. Car la minute en Afrique du Sud pour représenter livre na oyo. Ndenge biso ba makambo avant et c'est comme le biso awa na radio lokole TV. Voilà. L'histoire lelo et qu'on peut se laisser sous passi. Tu vois, ah, tu vas te mettre sur le roi et ça va tout passi. Tu mais tu vas rappeler que la sabine m'a cambezo les cana communauté na bisu ya batamangala partout dans le monde entier, même chez bisu na Congo. Intervention qui est belé na l'histoire de la semaine passée et pas puis maman va réagir et belé, papa va réagir et belé et ça que toi ko loba ko beta histoire en de comment il te maintenant niveau wana. Voilà. L'histoire de Robert Alelo, de quoi pesi l'isolo, à la cabon na Kinshasa, comme on a Abigail. Aïe papa fisto tanga comme on a Abigail, na fa na commune ya matete. Pour bande ko belé ba histoire nangai, ba être ba ko se retrouver. Na pesi l'isolo oyo, pour na dengo lobaka et peigner bande comme susu. To bo pesa ngai pe conseil na ya ko suka. Muto sali ko soa ngai sala ngai muto ko soa l'histoire et qui makasi. Et puis, après ce solo par rapport à l'histoire, on a la semaine passée, et puis, on est comme moi, après ça, qui m'a balé à souka, et pas papa Moukola, les là qui, bas, sinon, ça va dire, bas, c'est à robalate. L'histoire de Abigail et Zali Nini. De Abigail et papa, fisto beta l'histoire pour au pays dans l'Anzambe, ou expliquer, parce que ça peut conseil, peut-être c'est une erreur. De Abigail, tout ça qui bon na Kinshasa, na commune ya Matete. Tout ça qui est sur na bozuité mais papa est normal, famille est normal. Tu vas aller côté na classe ma de konangai mais ngai abomité papa fiston ngai pendant la classe na qui maele bena makasi penati. La bané ko comme ma classe cité. Tant la coxi deuxième donc na doublé 3 fois na première CE, 2 fois na deuxième secondaire na habité. Nga makambo ya classe na kokati. Na soko kana ngai ko tanga ma classe cité. Donc il faut na luka makambo susu. Mais na qui makasi na commerce. Moi tu n'es que des classes tu ba galette na hotel kado ki commerce ça qui ne tu vas donner ngai. Na yebisi ba maman que non ngai na tika ma classe ba kotier à télé moi ay ko la coupe et couture entre temps abandi ko asali bo benga woni boutique to li gabu na coin moko boye côté ndeko na matete wana azoteka ba Thomson azoteka ba soso ya okalinga ya kutumba ino stoblo bateka na kona ba kwanga. Alors ça marchait très bien ke pour na yeso ka ya tagyo ça marchait très bien et évolué qui kaka nenga zalaka tonton moko atanga kana indikin asaki na première année ya droit na indikin na côté première année na droit indikin. Alors sora le qui à chaque fois tout le monde de quoi Abigail avane ko tumba soso kitoko Thomson kitoko yeso ka yewana allié évidemment parce que quelque part après on t'a relié wana na kwanga OK to pe gozo emporter tout teka weki nango de kompa lo pa yaka tellement Abigail qui vraiment accueillant ça ndenge na ya papa fiso ça ndenge na mabote la ngai na ça va très bien là-bas de quoi so ka y a servir yé allié wana accueillir au ta classe soit yé so te ko épée de qui très à l'aise avant ça va pas tonton n'avait pas battu surtout mais tonton était très impressionné bah comme beaucoup plus proche na ndeko Abigail
de quoi Abigail ay papa fisto ka ngande zalaka donc te tout proche et moko ko yape wana asisi classe na avant to vandi na yo wana betelinga ma solo université ma classe ngate na linga ma classe te do na zo ka ndengo wana mais yaki fait que ti ay ko proposer ngande mbala sa proposer à moi si ngape landimi na moi venir mutazana na université à sali droit et puis ça va. Papa fiston a comment s'occuper na garçon wana et puis tant ou mais là on a que non bazalaki pena la famille pena ezete bazalaki pena ma vie à moi bienté quoi moi pauvreté zalaki bon biso zoyi na biso na mbongo tembe zoyi na moi normal papa azalaki na poulailler ferme bon na kata lupango quoi na lupango na bisaki moi munene ba tolo boko ba ngulu na biso kuna ba soso antaba dogi ba to quartier ba ne ko benga le pont na biso tout ferme le pont va ferme pour en tout cas c'était très bien papa il a moi 3 4 combinés ba ne ko ça là donc ça va ma pas la autre donc on était très bien donc bon on a na ko ba biso sanga mikewana ba Thompson ba Kwanga ba soso consort ezaleka pona ngai moko alors moko mona comment il chéri nanga ouais pena bo mo pantalon pena bien té pantalon de ici de c'est nie fouka do tobo kado ça rappelle bien té tout le monde pena quinoise très bien bon on qui anga moko ça va na le façonner quand même tonto oyo asaka bien pour avenir les alliés au moins la côte moi tombola wana ça ma tété moi t-shirt bien moi jean moi pantalon do na pesi la ta moi ketcha tombola ozoma non ça va siko pena to mesana ki makasi donc alors les clients mais comment est-ce que comme papa te à comme na programme que non Thompson o muto Thompson oyo to mbisi oyo to kwanga oyo ya papa ba tetango avant que les classes de kiwana lebe na bien ceux qui peut emporter ko la mwanda ba que na break kuna école akenango tanga ko ya donc akukuta ngo ya sûr ezala kiwana ay papa fiso sto afandi ya mwana wakanisa ka nzembo oyo wera sona yemba mwana 13 ans oui yongo susu to banda kinga na ye na pasi ye utabo mwana tangwango nga nazalaki nanu na 13 so kinga na ye ko yemba bande ko ngoza terrible de binze mwana yelanga nenete do basilabisa bande ko somba mbonga silabis bo yembonga otekezaki yango ya yembo ko pana bango te ala ebe ko sana ngote moi silabisa zo somba mbonga tikier mo azo pesa moi shot minerval moi azo pesa podo ki alinga ki mbala na yaki no avenir ezaliawa donc bala aussi ça kelasi donc ngape coupe continue oyeba to fungwa te do to za avenir a bien bazaki nande ko moi si première année si la sapota deuxième année troisième ti aketi na licence ndeko asi ça kelasi te asiri si kelasi pe si passe bandeko et pe si passe pendant que bazaki na classe wana oui bazaki ma chérie quoi zemi mane ko yate mais tant moi si que là si zempe yaki na luka raté après aussi la classe na ya sala un peu 3 ans ya ko luka po aluka musala troisième année nzambe ko sala grâce après classe na 3 après classe na ya 6 qui est troisième année après aussi sa classe na ye ba ko ndimaye na parquet général ya matete. Il y a parce que comme que toi voilà à Jumoussala quand même à comme que moi quelque chose qu'est-ce qui s'est passé na peut-être avec on sur les malheurs ne vient pas seul ton ngani mais et que considérer que ndeko na banda que mobile ndeko tanga bande ko zoa semité et ko zoa zemité mobile à juge moi musala moi prochain moi mukemke ando monana ce que c'est 1 mois 2 mois oui bien quand les mbala so azuma mbongo Mout oyo moi fils avec bien té monsieur avec moi jean moi t-shirt moi nini moi veste peu dokino moi ba chéra mikem ki bandi pe ko ya tanga ndiko ba chéra mikem ki parce que moi ça bandi ko remarquer quand des ala kana mo ba za ki bando ya pe na wana mais azu ya soute moi dit ça c'est bandi ko sala masalama muke mais qu'est-ce qui ne va pas quand des ala elle a vite compris que mbal na ya ju chéri quelque part kaka ndenge moi ça tunaka mais papa qu'est-ce qui ne va pas bo ndenge nini mubala komba ambiance do ba mona ena na viaza kuna bara viaza mabe ba mona ena ba ko sala ba benga ngoni kombo na ngoni oza kote ya Istanbul wana Chelsea ba bon
bakota bon marché ka ko ba ya gunu mabe ay papa yo ti ko lia soso bande ko lia awa Thomson bande ko lia to na classe o komi ko ngaka Thomson o ya bon marché ko to kuna pona nini bo mbal nanga tika o sala bu évidemment pana bango ba yeba ki officiellement te me yebika des akasu ya na bino azana mon bali chéri donc ba leki ne ba yeba ki ya ne ba yeba ki est bien tonton X to robia kombote pas peut-être comme on a été ba yeba qui est très bien mais officiellement de ba parents ba yeba qui était et puis si passe tant que si passe ne wana siko jeune fille wana ou à sur la deuxième secondaire ou à sapota kimbal na yeti asisi bon droit ba choc wana ba ko pesa yeko bela tata ki na zemi siko a beli zemi ya 4 mois a expliquer ngai papa fiston donc un hôpital ba tension ça dit que moi na ziki na libumu ba mama est-ce que moi na ziki rappel na libumu ndengo wana na éviter abino moi na aziki na libumu to moi na ziki na libumu wana et ça dit que il faut ba bimisa mwana ba bimisi mwana morné comme il y a 5 mois donc mwana akufi to mwana akufi ça le curetage normal c'est normal mais qu'est-ce qu'il a fait docteur Alobino ndenge zali ndenge et bébé ce qui ndenge wa curetage wana et ça que ba kata trompe moko nous etikala ki ba mais possibilité ko à 40% pour abota lisusu to le ba akobota susu te pesi passe ndeko mobali avocat maître on dirait ndeko luka piège mo pona abébé sana ndeko wana ndeko s'enflammer famille na bino mandoki bole mwana na ngai mwana fala botama mwana ngoza mutu munene nana shike mwana ngoza mutu oyeba ki ndenge nini donc ngana to goza asuste do aboy mo so pour lui analuka moyen moko pona bakabwana ndeko wana ndeko Abigail et pesi ndeko Abigail pas très de blessure intérieure abino na regretter mbongo na nganyos na baby ça na beba na bomba mbongo na peut-être ngana sa ba restaurant na ngwa bien mais on est qu'on dépenser pour nous pour notre avenir et puis si passe papa me en sonité ba papa mususu pena ba papa mususu vraiment ataye moko okantama lam onde kwa sala kiyote siko boyo ko ndeko eloko ne sale ke ndeko Abigail avant to ko bana nwana ndeko Abigail abi papa fiston tambala la raté il se fait que leki na ngai donc mobali ya leki na ngado beau frère donc ya mbala leki na ngai moi c'est agréé ko bota moi ça kufi tanga ko bota siko mwana wana ya bébé moi mobala boko la yimoko azala kite pomba saka muta busy ba luke sika kotika mwana ba monite tellement azaka mama malamu na lingaka bana pe mingi ba pesi ngai mwana wana ya mukie wana bébé donc mwana wana yebiga no ngai mama na ira boko le mwana atile mwana na 7 ans suko loko ni esale kende kwa Abigail benga biso pola ndaka biso depuis Kinshasa na radio lokole masolo akana na radio lokole masolo na radio lokole TV et papa fiston mama uti kokufa kala mingi te na matanga wana uti kokufa j'étais surpris na mona ki ye maître avocat ayaki matanga soka yebaki nani mama kufa ki na yebita yebi matanga siko tono mona matanga mama ndenge ka kinde tukunda ki mama doki na yebiti so abosana ke loko et c'est que impressionnant que peut-être na yebiti quelque temps après un mois après matako kunda mama pour ngana zonga business nga to tele ba tele misibiso balante to tele mtu bandisiko kusana musana biso aye ko zonga so moniye abandisi ko lekanzela parce que nga est-ce que la teka na banda na bana ba tu ba yebinga wana na moniye maître bandi ko zongela wana tout ra lo so aye na moniye aye ko somba comme ta kilina azongeli ka nga bana ta bandeli wana asombi na normal soso na ye likula soso na kwanga akei nango deuxième fois ya somi aller wana bonga pra osaka kilina normal mais keba pona ko pime na petit pas comme wa kilina somba na ye asombi no normal une semaine après ça une semaine full ya kawana deuxième semaine abani ko so nga pra soso na nga normal kaka ba beteli nga masolo bet masolo nga pra so na ye ka meta frère client normal abandi ko expliquer ngai abandi ko expliquer ngai nini que non asaki na baninga na ye et puis na yoka uta sombaka mutuka kutu comment mutuka parce que nini RAV4 voilà RAV4 et par après maintenant na moni na mutuka ngote ani ko betela ngali solo non mikolo en tout cas
ba procès zo ma souté ba to ça ba faire te musa ko na ma baisse ba nini entre temps ya kendaka déjà kuna ta boya na ndeko wana aboya ko bala epo de wana ko bota souté il paraît moi na zika na libumu asa na 40% robot kaka akendaka bali moi si mususu asa na 3 bana déjà asa na moi na ndako me 3 bana bisengo kuna aye ko zonga non yo simba souté ba procès simba souté mikolo en tout cas ba clé ba comme difficile tu as tout problème moko boye na musala et ça là que donc na teka mutu kana somba ki wana pona futa nyongo client mo quelconque makamu na bango donc na vai na raisonner na yema se makamu ela na vite pona sala mwana mwasi o mabete na solna bandeko na solna bandinga suba bino yo foso ngaka mwasi wana Abigail azaka mwasi na yo ay papa fiston mobali wana ya maître oko na bete mi solo boye ay ko zonga ke ngai tozonga susu na yi o esa ko lokate atabino moko a expliquer ngai ono yo sa mwasi na ngai kaka en tout cas na sala ki mabe libisa ngai na lobaki mabe malgré kenda ki oui na za kuna na bote na za mwasi na bana misato mena ningi yo quand même laisse pas moi mwasi na ngai urungo sa na mwasi na ngai vime ozonga na zoyo osala ko meta deuxième bureau abi mais papa fiston ndengo lo baka oka mutuko suwa ngapa na oki mutuko suwa ne papa asolu kana de kamute nga de na bossa na makambo wana a rappeler nga sunze ba we ranson susu ay mais papa ça ko lokate combien de to fana to sala ki na ye abi presque ba 10 ans presque ba 10 ans parce qu'il y a ça là 5 ans na ye pas parce qu'il mettre avocat et consommer avant to banda ki na double qui 3 fois na première secondaire dernière double 3 fois na deuxième secondaire do après presque 10 ans mais ça linga mo sinzo ndengo wana asa linga bala suka mais sur mali ko kanisa mais mobali opende na aliawa so ki ngana robota susute soit 10 ans parce que après hier c'est la robomba te na so ki moi batu mais zemi bale ko yakaka te yo simba kata moi on dirait donc bon on dirait on s'en même chose on a na bale bala ko linga bala mingi belati mais c'est parce que oyati na confirmer que non bête na robota susute bon pona le cambo ndinga na robota susute pona type oyo est-ce que na rondi mayaka kate est-ce que on ndimie to fandi kaka bo siko nga deuxième bureau siko importance tangi ko sala ni peut-être nga na robota peut-être bon moi la nga on adopté oyo akote parti de coloté et comme non bano okuné ko déranger bloc maman na biso ya bango parce que tant papa kufi maman kufi yem da sekere ko gérer mo ba ngulu parce que comme na ba to maman belé a wonza matete wana ba ngulu bateka uta ya para bango ba 2-3 ngulu par jour moi tabac même ba soso do ça va ndenge ba commerce na ba pambola ki ependa ay mo bala nga songela sunini awa et pas le bike kuna yo simbate essayer ko zonga te pona achina nga susu azo susu atikaki qu'est-ce qui ne va pas mais so pena ndimie ko sala nini price premier osala po batu so yebi ke mbal nanga est-ce que mona nga so bate et pesie mutu ko soir abitika na lisona nga awa na radio lokole tv to beta bandeko ya buania n'est azora ba papa ya buania ba mama ya buania bilenge ya buania pesa ka conseil bo pesa nga conseil na sala nini mais ngai pena ba décision na ngai pena ngapena soli pe na tuni pande ko na suba bino ngana ko zonga na mbali ote mais ngamo pesa na ngai ezoti na ngana zonga na ete pour on dirait alinga pa ko langa botutu bongo boy bino bolo binini bon ngala sko personnellement on met la pena siko nda za pena boye bon est-ce que son mbalo na zonga ya zonga li pour nini parce que comme piaka alinga ko trier souté mais mobali wana sabala déjà ndeko mwasi akozongela ye pona nini l'intention nini ndeko mwasi oniko sana basi pardon ndeko mobali aliko sana basi mibale pona nini ay papa visto ndengo otanga koma na ngabo ya Abigail na matete na quartier Viaza ye maître ngo avant na banunu kotanga koma na yete mais akoyeba permission on a retenu na weba koyeba akoyeba bo pesa conseil tonton yo ni ko ça débat si pour nini est-ce que vous que yo me mibalo basakana basi mibale mi satu minei est-ce ça yo ka ndenga nini est-ce que moi si so vous allez
basi ebele omonaka basaka na mikumba na bango baza na baproblème akosaka te omasi basi baza baproblème ozomonaka kitoko alati ndenge wana oleka na nzela yo te problème naza na yango soki olingi ye problème na ye pana aza bosangana na ye baproblème epa na yo imagine sikoyo olingi mwasi aza na problème na ye bosangani oyo kuna na baproblème bitumba na ye bitumba soki oza na bango sikoyo 5 estce bitumba 5 personne oyo okobunda oyo boko mapapa ekosimba te mibali totina seko osana seko donc veut dire mais c'est qu'il a fait que gigolo wana peut-être amone que mwasi wana oya sika jui yem doit ça va dépense pour au pour maintenant son mwasi na kala et ça la va dépense n'importe quoi ndenge ndo ka pesa iso na ye déjà to ka réaction ba ndeko muso parce que déjà na groupe ya Choc Love Mapendo bwana kabisa na avance bana mapesa que ba réaction na bango boyo ka réaction quelqu'un ndeko to reçoit to sélectionner ka réaction quelques bandeko avant bino tout ce qui a une parole pour pesa ba réaction na bino de ba réaction pour na ko sunga la communauté to ka consort na biso moko a participer qui na émission o ya pesa qui denayi elle s'appelle Mireille Mathieu Mwamba. Qu'est-ce qu'elle a pensé par rapport à l'idée auto ka Mireille Mathieu Mwamba et puis on va revenir suivez Mireille Mathieu Mwamba. Bonsoir Fiston, bonsoir à tous les auditeurs et fidèles téléspectateurs des radios, locaux, télévisions. Fiston, et puis vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait mal, très mal même. Salami, moi je vais dire une chose. La première des choses, moi je condamne d'abord la fille, la femme. Pourquoi je condamne la femme? Il faut éviter, basi, il faut babatika, koluka, kozala ba marche pied ya mibali. Une femme, la première des choses, concentre-toi d'abord sur ta vie. Tu sais ce qui a fait que Mobali wana ati kayenanu, akendobala mwasi mususu. Tant mona kinanu que mwasi wana sur le niveau intellectuel, elle ne pèse pas. Yo zana Mobali azana première licence, ozana deuxième secondaire. On dit mieux katana en classe, on milance na ba faire. Mobali wana silisi classe, silisi licence, a commis juriste. Azo traité ba dossier, azo rencontré ba basina ba tuyande na milieu ya musala. Alors yo mwasi lukape okoma à la hauteur. Tu vois un peu, déjà cet homme-là a senti déséquilibre entre lui et la femme. Tu comprends un peu? Donc les femmes doivent d'abord se mettre en tête que sa propre vie, sa vie vaut plus que le mariage. Le mariage n'est pas une profession. Libala est sa profession, libala est sa carrière. La femme doit d'abord se battre pour sa propre vie. Elle devrait étudier. Erreur asala ki ezala ki akokata ba classe mobali wana nanu liboso atika ki po amona ki déjà que niveau d'études eza mukie. Deuxième chose, azonge la mobali wana te. Mobali wana zongeli pourquoi? Parce que place akei azozwa lisusu ba dossier ya ko traiter te mbongo ezate azongeli lisusu mpunda na ye. Po amoni héritage papa tikelie azongeli aya ko suseye na mwasi na ye bakabwani te. Et ceux qui olandeli bien, peut-être mwasi na ye o akenda robala o babotine bana misatu wana ayebi kop oyo. Il y a des hommes qui font ça. A sololi na ye na mwasi normal te fi wana azalaka ka na faiblesse na nga azalaka na bolingo na nga nazozonga kuneza na lokola libulu na biso to bendaka bambongo. Moi je viens t'entretenir à la maison avec les enfants. Azonge la mobali wana te aluka akota bakour asuka ka na deuxième secondaire ndenga kota ki wana te aluka amatisa mwa muke niveau d'études na et ko aider vraiment mingi. Voilà un peu ma contribution par rapport à ça. Merci. Voilà, ça c'était notre confrère Mireille Mathieu Mwamba depuis Johannesburg. Voilà, ça peut la chaîne naie donc beaucoup s'abonner massivement la chaîne ya consort na biso Mireille Mathieu Mwamba. Wana eza opinion naie voilà mais ndeko abigala abi papa fiston ma classe na ebina ngati. Et ça la nga mutu ko choix. Asala nini? Mais n'oubliez pas qu'il ayebi kotonga akota couper couture mama kotonga en tout cas ayebi. Voilà, tout en ndeko oyo so intervention ndeko mwasi oyo. Voilà le bébé ndeko mibali. Tout en ndeko mwasi oyo et puis on va conclure. Voilà, suivez. Tout bien no bino mibali bozana basi ebili. Yo mobali moko wana basi 10, wana basi 5. Bino
bendaka ba fi bo bino mibali etamboli na bino mo mibali botala yango yo mobali moko na plusieurs relations yo kanti kozana basi ebele eza kozwa médaille non opourrir nde vie na odétruire vie na yo moko parce que basi nyonso obima na bango bana babitumba na bango bana bakomba na bango esika babimela bana bamakambo na bango ntango yo obima na basi nyonso to bamilimo na bango nyonso to yo nde moto omema yango après obunda bitumba nyonso to na vie na yo moko okoka te yaya vie faut kobatela yango mwasi nyonso to amwasi obima na ye mwasi nyonso to amwasi olala na ye mwasi nyonso to te amwasi opesa ye litoya oyoka ye emso mwasi mosu ongana na nzela na ye oyo aza te yo omonika na elongi bona kati mambo wana oyebi te yo bavino ya bino ebebaka mobali mo boosama mbo esimba te komi o mwasi nani na ndako momi na nga pale amwasi alibabe te pesa na mwasi na ndako chance aza ye moko oyeba soki amwasa chance te parce que ntango omélange na bade gauche droite chance ya mwasi na yo koexploite mpa na yo ndeni parce que yo opesi tente ya koexploite chance na ye mpa na yo obima na basi nyonso tu basi nyonso obima na bango ndo ayiboli opemba moke yaya ntambo wana obanga nzambe mokili ekenda ngo mabe obimi na basi ebele bando obima na basi ebele na ozwa médaille te ozaka oza echange eloko te eloko mpasi sika na nzoto ya mwasi eyebotama te bien ke mwasi na mosaka na guna ye me bagongo bano ando oyoka ngo echange yo nini ebakisi yo nini elongoli yo nde ebele parce que ebakisi yo eloko te elongoli yo nde ebele zala mayele zala mayele mwasi nyonso tute ya mwasi omema na mbeto mwasi nyonso tute ya mwasi olanda nsima nyonso te ya nsima olanda na nsima te nsima mosu omoni obeti yango mpe kara yaya echange yo eloko te et pourtant esala un vrai nom mobala solo atambola de gauche droite te mobala solo abongisa oyo aza nango mobala solo atala oyo esika ya zaleli mayele na ye nyonso to ezala na oyo aza nango oyo olola libanda wana okosala ngo mpa mwasi wani na kati ya ndako echange yo eloko te yaya merci beaucoup. Voilà, on a eu conseil kitoko ya Stéphanie depuis New York. Stéphanie Azana New York, ça c'est pour vous dire que voilà, Radio Le Collet Masolo et l'Andamara partout. De comment vous avez un Venezuela, on a vu eux. Donc Radio Le Collet TV Venezuela, c'est qui manque. Donc voilà, merci. Autre intervention de compé côté belé mais on n'a pas le temps, on a seulement 30 minutes pour finir. Pour nous couper ça, pour nous solo la labino. Moi je la communauté tala makambo. Donc ndeko Abigail tobetli so na yo oki conseil à quelqu'un ndeko o ba en direct mais na se wana tanga ba conseil et puis ba ndeko ba ba voice to ba voice o ba proposition oki wana osa mukolo oyebi to ba anglais where to stand ile ko ni faut sala yo moko yoki conseil ba conseil ko zoya ngo ya marque na yebi ke Polydor Sisabidimbu Congo central conseiller principal ya Radio Le Collet Masolo papa Tembo vous avez belé bandeko a choc love mapendo pour pesa conseil na sekuna pesunga ndeko biggest noté ma watru bomoni ndenge nini. Merci na bino solande biso, merci na partenaire officiel ya émission Oyo Twin Family Fashion bozomona ba tracksuit o survêtement o quoi ya Twin Family Fashion donc mwana mboka a otombola bendele pa paya bango basala kanyo so lingi ba tracksuit ba survêtement o lingi ba jaquette ba security ba uniforme ba compagnie uniforme école bo contacter biso do benga biso to en contact na Twin Family Fashion vous serez jamais déçus. Ndeko no sto sana di solo na ko beta pe sunga communauté on a problème o sana ndeko mabe o yebne ngo senga pardon te o sana problème ndeko moko o bungsa ndeko na yo on to sunga yo ya kala awala kadlo ko to sunga yo benga biso na numéro na biso chaque fois ça ka rédaction plus 27 67 64 320 85 to ko ya ba na numéro rédaction pesa di so na yo to ko beta yango kaka ndengo pesi biso soko lengi to tanga kombo to ko tanga kombo ne to tangi no ka Bigael awa soko to tanga kombo to ko tanga kombo na yo te mais eko sunga bandeko meleko bo s'abonner ko bo s'abonner donc on bata Venezuela ba s'abonner qui déjà au côté kuna Radio Le Collet TV au fini subscribe s'abonner au fini cloche à notification pour au rattraper émission na bisoté ni surtout wana n'entro ba chaque fois soko yo ki solo oyo total émission Radio Le Collet ko bomba yango pour na yo moko tendeko peut-être au moins nango inutile pour na yo et sungi yo te maintenant au partager yango pa ndeko e ko sunga ndeko mo quelconque. Elena Grash News TV Mbote depuis Lyon namoni Papi Gen Mbote depuis Paris la championne Dikina TV Mbote na Suède Mamu International TV Show na Johannesburg Mbote Boussaï Belé
Mbote na Marie-Laure Mouaka. Na moni, na Canada, c'est que bien. Voilà, grand merci à Mamari Naoumbi, la femme à la taille du t-shirt spaghetti qui nous a aidé du côté de la réalisation de cette émission. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à la famille Pelende, à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Europe, partout où vous êtes. Grand merci au sponsor officiel de cette émission, Yannick Inia. Yannick Inia n'est manquant, derrière la caméra. Kuta na Yannick Inia, vie. C'est que bien. Mbangu Mingi Pemba, Didier Djeka Barabas et Kofo. Autorité morale à Mongo Neos tout le saco. Mbote na mon ami personnel, commandant Congo Anderson de Djobou, Yone Mankambu, Oumela, spécialiste de la communiquer à Matanga. A doser, toi continuer. Mais il faut pas ça communiquer pour tout ce qu'on a. Voilà, nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo sur votre chaîne préférée Radio Le Collet TV. Abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara!